toyoka ki pe batindela ki o convocation moko batindela ki c'est le cas qui déjà te boto souté na bi ke le cas qui to souki wapi na convocation te le cas nango très bien ndakende kuna logo te ba mbinga bien ba lesinga ba merisinga potoko ta makamba batute Kongo ya mututu ezaki dia ndeko moko ya bungisa ba pareil na awa akefunda direct na IP crime sans même consulter nga ndemo na kanse so ndeni to sur le plan d'amiable na fuite bamboko moko kuti fallait pas na fuite mais pona boboto kandenga loba ki je te dis proposition na yo par rapport ya guerre à est mboka na biso ya guerre à est sa guerre ngam na aussi sa guerre te bat balia bambonga pays ba si sa guerre la koyoka mapa ba ta pays mais mana bango etalinga te to ba congolais mutu mutazana likamuna ona zana kusona la kisele ki guerre à Ukraine nga na boya ka koloba pona mukolo makamusu na sengi tala yo so senga liwa faut que tala nga senga liwa sana sambela sona ki alifa na kene po pasa Kongo na alifa na ngomona ko kokani pasa ça va te ya nga na comprena na ya na Congo po nzambe ndalinga ko bonga na nga eza Congo te eza paro nzambe ko linga pa na nge simba ndeko simba na kontaka na Congo po eza pays na nga na tshela ka motema po na za na carte militaire mais ko zwa na nga na makam na nga Italie Congo na rien à voir yango moninga côté na nga soki eza bien tout eza bien na kumisa ka nzambe te na intérêt po na zui to na beka ko pe na zwa na linga nzambe depuis na ya mukili ko participer na mukili eza élection ya volonté mutu te nzambe na permettre na ya yango moni ko ya mutu eza déjà grâce na bonga te lokwa na moni mukili ndenge batu nyoso baza seke nzamba linganga koleka nyonso mbongo nga na simba ka soki mutu musa moni ko chola age koza na mbongo te mais zo pesa ngesengo na seka mais mbongo malonga te mais bana pe bakoli babita ta solo yeyo mais na mbongo nini oso ko mona ko seka mais moi ça pesa na confiance ça alliance andima to bota boniko na bien ngapo na nga côté eza ko laksa mutu nzela ko talola ko bongeza passer te passer la ko bonga te passer obombela ngambongo te ko bomba mbongo esanga ko koma na maturité ko koma mutu na vie eza mutu expliquer ngate ngamona ko tala nzela pasi na mona ba difficulté basunganga te so na 1000 francs ko mamaeli bino na oyo moko ko sala foti kaka passer na makambe tali fi na passer changa na boko libala na mwasi bosola ka bien te po milaka mbongo masango peke mbongo fufu muketo ngasiri matama linga kende passer changa na boko boni ko sala na vie boy na tosaka basala nzambe nyonso mena kendaka l'église nyonso te ce n'est pas n'importe quel mosala nzambe ko tanga maboko nga fo fungola bible o te ya comportement non na te ya biso fo fungola bible na roya ato tangi français na anglais lokuta première église motema nanga so na changer tatake na église bato atondi kwa stade passe ya pamba comment ngola le 31 to kana église pour la prière te nga ensemble le 31 pour na banga janvier te na tala bato ba prière te janvier ke sala kindumba lango ekuta koti janvier so ba amasa ndena ayaki parler mama na mai et même de komagite les premiers ngondé boye maintenant abatele sata alangwa sali kinduma mais na tongo na les premiers côté mais ok ne dit obi ba kolianga so na komi janvier sata bo makaba tuturo o mate ko banga ne pese singa na kingo so yo kingo original je te dis qui ça ko bongeza ta pari yo moko sa conscience église ko tia bino ndebo sambela nzambe boko talola makambe tali ko lata na ngana ko lia etali nzambe te ata na prière na 100 akotala ndenga lokwa kukamwa so na lukita batala bolola boy ko bima ata njana mapambo loko tikele wapi tala fanda poa ya malinga na église ata so parla langi pembeni fona fongola misu na tala téléphone exact eke abala yo langi bandia yo na prier lisu moko pana nzambe nanga sala yo na ota okende wapi na beba je ngana ko teke o nzambe ko sala depo ya mukili nzambe sala sute nzambe sala ko kisa tout o etali mukili nzambe te ngana yo vie nange ko changer à partir la condition vie na omona na lingi oyo te fona ko maboy ngamo na pesa ngo bikila lokwa na tanga te po si mana sala nini ba kope etali ko tanga lokwa na zakuna te na ko chango ka te to mona ki Denis Lessi a ko introniser Fally Ipupa comme prince ya culture ya mboka na bon analyse na eza nini par rapport ya ba congolais nyoso ba sala basali lokola kutana Fally congolais ye congolais ko bateke o chrétien na kingani te na moni pe moko passer Moïse Mbie na musicien moko pe oya biso bakutani frère za mabete tozo diviser Congo na makambo yo to okutana na makambo awa te na makambo susu foto lingana ndeko banzemba mukile difia ebele redi ya miss edifianga na banzembo na ye somo koleka tamate oyo kai na zala ko yo kai mingi po banzemba ona kangati lelo na tinzemoni
fidèles téléspectateurs, vous avez bel et bien à Totonga Congo, chaîne Moko, où ils apprennent à réunir 4 langues nationales, où ils apprennent à réunir les jeunes, bilingues, les vieux, basipe mibali bazawana na katia Totonga Congo tozana pour na to baksa 1+ na o ezole kanamboka Totonga ensemble na bino nyoso. Big dédicace à toi et puis beaucoup de remerciements à toi madame Rachel Ngoyi, la seule belle et l'unique femme oazako se battre pour na Congo et tambola nenge to reva na bandoto na biso. Et puis le grand monsieur Papa Kyungu tozana pour na ko remercier bino pour na effort na bino bozali ko sala Totonga Congo émission na biso ya mokolo ya lelo toyambi Pasteur John aza moko ya bato oyo bazali ko éduquer masse aza moko bato oyo bazali ko zongisa bilenge ba papa ba mama mikolo na nzela lolenge et longo bani. Pasteur John, bonjour papa. Bonjour mon frère. Boni. Très bien Penzi. Olo ba très bien moko tambo malamu tiozo ba très bien. Te ndeko ngana landaka ba futilité te. Ngana comprena na ya na Congo po nzambe ndalinga. Ko bonga na ngai za Congo te. Eza paro nzambe ko linga pa na ngai simba ndeko simba. Na kontaka na Congo po eza pays na ngana tshela ka motema po na za na carte élitaire. Mais ko zwa na ngana makam na ngai Italie Congo na rien à voir. Donc ceux qui ne bandi ko compter Congo mingi na ko banga batu na ko mona kwa nzambe linganga ta tshanga na place mabe. Donc po na nga ko vivre na Congo na za la wat état de kolonga eza nzambe. Soko so comprendre nga. Yango moninga côté na nga soki eza bien tout eza bien na kumisaka nzambe te na intérêt po na zui to na beka kope na zwa na linga nzambe depuis na ya mukili ko participer na mukili eza élection ya volonté mutu te nzambe na permettre na ya yango moni ko ya mutu eza déjà grâce na bonga te lokwa na moni mukili ndenge bato nyonso baza seke nzambe alinganga koleka nyonso lokumu nini apesa nga nazala lion na zamba na konza banyama nyonso me naza na para bato te vomena ya kizengi na konta batu bakobana za lilingi ya nzambe mais na bonga te na lola na kokota pia kerme lola soko za comprendre makam na soloba donc yango moyi na lula nzambe sa flatterie na so bango pa zoyoka na kende église te na luka mapamboli ko uta na courage nga na koluka na bomba bongo na mata na kende église pona kumisa nzambe merci ndenge baninga bakufinga na za lelo onda pila nzambe na sambela nzambe po biyoma nanga pa bato balakisanga misala kokoma nanga lelo mawa nzambe ninyo nga na kotelema naloba soki nzambe justifié te mbongo nga na simbaka soki mutu mosusu amoni akotshola age okoza na mbongo te mais opesa nga esengo naseka me mbongo malonga te me bana mpe bakoli babita ta solo yeyo mais na mbongo nini oyo soki omoni okoseka mais mwasi apesanga confiance sa alliance andima tobota boniko na bien. Les familles ne peuvent pas réclamer. Ba réclamaka te kutu so ba kumisa nga koleka mtabala mwana bango. Ba mwana nga na bala te ezali sema yaka to fan. Mais ba ko timbela ke na zoka sema yaka to fan na piaka moderne lingela mwasi ba mwana kana suka. Abali na nu mwana te me ba conditions so vite lo ba pesa kabiso nyonso. O kuta bala sala mariage lokola bala koma pan. So ba sengeli ka mbongo te silaka na libala. Mais nga na bala na manka libala moko ya yaka to fan. Mais so ko tali famille mwasi o ya yaka so ka zu ticket meilleur ba te kuna mobala solo asa. Soko talinga na sala kate de brière debout. Kopi na ngaso na lamuki courage eza seke nzama pesinga force. Na poka masa kama ka chercher yak. Papa lupanga ba mobala tembeyo afutela ka bien na mena sala kate mena futa kanda kute très bien. Mais soko beteli batulisolo ba boya mobala pas aventurier. On a lingue mena zande pia kat mabulingo za so ya solo courage. Pate yo challenge. Ya mwana na pia kama te bi pepe tena beglise ma memana. Yana ba passer musu sa tala ka tricot latina li papa bengani yo. Ora bengani mapamboli nzela ko bonga nzambe yaka différent na batu batu balula otanga ozana mitu ko ozana ndako bonga peso valeur nzela nzambe collection mapapa milaya tinde pa ndeko batasa nena ko peso valeur oya ko chola akimi révélation muto ko bonga sabina lobi ye tala bibe nana leka na nzela nzambe na pete tout baleka na kwata mais que va pasteur on peut bonga na fin de l'année yango fin de l'année ye nango wana misana bango ngapo na ngako te eza ko laksa mutu nzela ko talola ko bongeza pasteur te passer à l'action ko bonga te passer au bon melanga mbongo te ko bon mbongo ezanga ko koma na maturité ko koma mutu na vie eza mutu expliquer ngate ngamo na ko tala ba nzela pasi na mona ba difficulté ba sunganga te so na 1000 francs ko mama eli bino na oya moko ko sala fotika ka passer na makambe tali vie na passer changa na boko libala na mwasi bosola ka bien te po milanga mbongo masango peke mbongo fufu muketa nga sili matama linga kende passer changa na boko boni ko saka na vie boy nozo mona nzambe tata mwasi bota koko na yo koya naona mukilo kwa asala oya muto amema ngambo kisimba takola kate muto evimbaka
Nete so na vie mabe. Landanga bien. Po mutu msa koma soka tambola ko bunga te pona ko luka vie nzambe nanga sunganga nzambe nanga. Ba erreur. Yango moni be église belé zo sanga na mapamboli te po bazo tia para nzambe na place na ngote. Je te dis, to comme si nzambe lokola Paris foot na winner. Nazo kende pas fou langa na bonga. Comment ngana ko sala prière pona kize muninga or nzamba sali salo courage na yi. Ndeto zaboy. Nzambe nanga moni te muninga nanga ndenga ngindi. Yeku tu petit nanga zimbongo avatala nga yati lelo piaka. Nzambe nanga c'est injuste. Est-ce ba prière boy. Tala na mako ko babengi bango na baninga bake poto mwana nga banda kenda poto kalameti lelo simba kate. Mwana kenda poto mazago igoi. Abi courage ino tindela ka ete. Yana bano bakenda bango moko na poto ya pasi abike so na zongi na kina kokwea na bunda. Na ba oya lala la muka kuta boy bokende poto angana ko kende te batinde na makasi. Ayi bakateke famille tika kokwea. Ayi bika famille baza bien. Ya moni na vie fotala oyela côté nini posa na calcul nini. O alekana nzala batela ba 1000 francs alanga fufela la babwaka te. Abuka buka zongi sana maya moto. O kola na vie ko lamba galère ngiso ko kabela batale ka vie. Amona ka fufa te tikali pamba po budget za. Siko yo faut mettre vie oya na catégorie A to B netinga catégorie C. Na ya lo kwa réserve ya batu na mukili. Donc au vivre dans un net yo soko si en panne bon ba remplacer nga. Nete so comprendre. Tala mta kenda ka fête ba beng sa ki ava ko bong sa ba kiti. Ma fanda na kiti te. Wana yo. Oh ngata na fani ba hotel misanga. Yo tele ma pesa mutu important kiti. Na inutile. Bato so basi musu ba louer bango ba tele maloko bango de ba lamba ki po ba kabola po mibali ba mona bango ba bala noki. Mi ba baso ya biso ba lamba biloko na fête baso ko bomba bana ndako asima. Batala ba pena fenêtre ite kingandi pa ye tala ye me molambi ye. Pona ya pona ni. Pona ni oza pauvre ba okena yo na mwasi na yo wapi. Ata ba kundi bino vivant ya bino ni. Mobola za na maloba koloba. Ntanzala se azana choix. Comment on teke mobola contribuer te koko. Tala. Nazo ba no makamamike. Mobola même na matango obunga mobola te mobola lela ka mingi pa contribuer te contribuer ta na kolela. Mobola. Mais pasteur John, à l'iro tozo kendela la fin de l'année oyo crainte ezali ba église ba s'admiser mingi surtout na ndeko na biso basi ya problème eza boye. Donc église eza na problème na mututé, faut comprendre. Église eza pona opter ba éducation kozonga na nzela nzambe. Vraie église te ba tu lola. Bolinga nzambe soko za na masumu tubela kota na fa normal. Ngapo na église eza libakute. Église eza bien pour na pesa mutu saja ko yo kanga ba dégâts eza na église o e batemi na bato ba chama pour na ko représenter nzambe mais ya faux nde berere eza na bango e bela be église na quartier 10 de ya bien 8 ya faux soko mana église bazo la lera kilt e bandi lundi o ya bandi ko beta mbunda bandi ko teya tala bango na bango désordre ko to bazo ngeba ko mater kuna musique ezo beta er ba ko kata ko to bandi tala désordre. Pourquoi on va que tout ça, si on va l'église, yo sala église na tongo ngana za na poko pour ordre ça. Église comme la perturbation. Na so ba no polele. Bato ya lelo balingi audace ko luka lokumu koleka, bato sa bandimine bote bango nzambe. Bato ipe ba banga su nzambe te baso banga nde ba pasteur. Abenga na tongo pasteur so ba mesani dadi, so longi kuna lumba kuna ate mo pasteur ti osuka no tele, wo. Tango za zemi, na ba no ba polele so yo kinga no te original. Yango moninga, na bango clair. Na tosa ka basela nzambe nyonso mena ke na église nyonso te. Ce n'est pas n'importe quel mosala nzambe ko tanga maboko. Nga fo fungola Bible o te ya comportement non na te ya biso fo fungola Bible. Na roya ato tangi français na anglais lokuta. Première église motema nanga so na changer attaquer na église bato atondi ko stade passe ya pamba. Comment ko le 31 to que l'église pour la prière te. Nga ensemble le 30 pour na banga janvier te. Na tala bato ba prière te janvier ke sala kindumba lango ekuta koti janvier so ba amasa ndena yaki parler mama na mai. Et même de Tokomagité, les premiers ont déboyé. Maintenant, à battre les Satan. À l'angle, c'est qui nous maintenant tongo dans les premiers côtés. Mais aucun église, oui, on a commis janvier Satan pour m'avoir tout trop. Au matin, qu'on bang en épaisse singana kingo. Ma canisina yende ko chao kal. Ko bongeza bo mengote. Ko bongeza kalkini ko pesa raison. Ataba cholinga menga mona santina za à l'aise. Yamonde bo mengo. Vrai bo mengo, ça pesa yo mo valeur. Okoza la locataire ti liwo me bana bakoli na isango ba pese pe fala que papa solo yeyo mais pas bato somba ndakuté eloko so sanga ba congolais lingi kolenga azolu la vie abatu koleka ye o secret obonga kota na challenge comment ngana zana age ko bala terre pona na mbongo teme na zola ko tia zemi sala lukela ngamo ko lipa Congo na ba no clair
bafamille africaine eza babola mpo toza bazoba makambo tu tosalaka même aveugle akosala yango te nabonga te kovivre na ngai ya pasi susi ya makambo ebele ya nzoto na ngai etikala nango mpo nga moko kolonga nazokokanga te me naza nanga okobela na bino wana tikana wana distraction tikana kende baoloba okobela na biso wana oyo na biso komoni nga soki nazokoka kozwanga moko ya charge te nakotikala jamais koluka engagement mosusu ebakisela nga te ke nga moko nakokinga te avant nazwa engagement mutu mosusu fo nga nakokanga na sentir ke nga nakokinga nsima nazwa engagement mutu mosusu soki nga moko nakokinga te nakobakisa engagement koma baafricain jeune garçon somo nakokola na bino ya pasi mama na papa bakolisi bino ya matata oyo kokoma mutu nalai papa akoyi mosusu akufa to boza osentir ke papa alongwa mosala akoli alembi yo ozomona te ke fi ya mamemame na ba 10 dollars ozwaka bibamba oyo eza na avenir te okende kobenga mwana mwasi ne mpe mwana mwasi nzala na lupango na bango mipesi nzoto atuni osalaka te nini tele na basima ndako zemi ntango bokozwa zemi bana bakoti profete na famille bino estce famille eza mfutema bino moko bozomona bodindi na libulu yango moni sata ya kongo akangaka mutu te baka olamusa sata kolamusa aotala ne gabon na nigeria yaka biso moko toye sata kozasoba boye ava bozonga ta nevere o te toza ebele botia biso mangba enti omikotisi namona bajeune batanga te namona bajeune bavoyu akokomprendre ke kibo jeunesse nde ememaki ngai azongisi conscience atali che bango manka atali bana baservi eza te atali vie oso nalandi lolande na bamasa na kokweya nazwa masolo bale na misiki natya pembeni akoti concentration boutique cabine awekoli moto po nzela kobonga fo licho soko tsolami te oza na catégorie 1 te tokumisaka bato babonga mpo tomoni bango na bomengo nzela baleka ya pasi tozala te kongola alingi memai na bara kobetelo maboko kabela mbongo fela akumisi yo memai kaka na kopi bokende makolo ata ti wana mpo pesa 5000 nalembi akondima lala nzala na saki respect kikoigoi ke omema atambola atoka mpo zwa 5000 alingi facilité koleka koluka via bakongolais alobaki lokosela pasi na bango nyonso na église to prie balelaka mingi nzala omoni nga na bebi omoni nzambe nango tiki nga koma ozolula moninga na lera nyokomaki azoleka likozo osekaseka ye mazota ye vi na ye kongola alingi kaka prestige je te dis avec amour toye na moi batundi biso te kopi yango tosala poli mpe bima lobi mosusu lero afandi akimi mwana azozela tentire échanger akolamuka na poko abimi asali te oyo abimaki na moi banyokomaki apesenga bango lokwa cotisation maseluki yanga 500 fois batika yo so opesa 500 fois peut-être na miro ya kozwa ke so kote bapesaki valeur abimela yango respect na mbongo oyo okabeli ndeko na aloba no par amour eza na bakomini mosusu ngai na kotikala kofanda te mpo ekomisaka bayaya bagoigoi mwana mwasi nyonso so komi na komini wana fo koma mobulu akolinga su mobala avenir te neti komini balemba babandali eza bakomini akolamusa kaka tosepela mpasi baluka mbongo ezalaka te kaka kolango babare efungama partout keye na komini aboye fanda okende kopa 8000 francs okolinga yango ntango moni petit moko kota wuti oyebi tatindi 10 bouteille azopanza se likoliko alokolo otali balabala bajeune nyonso balingi propre kodefandaka bilamba ondire bakoka balingi masolo bamusicienne ya bale bafille moko basalaka re balingi masolo ba iphone bakobima na batata te ndenge nini jean na boye soko se na lingi yo petit yaka tokende kopo ozwa ata 10 dollars banini retard ata nde balingi bazopanza moni nde bato batikali na vie illusion ememaka na distraction concentration etyolisaka va na suki epiaka kilo soko oyokinga original je te dis kisi akobongeza ata pari yo moko ozwa conscience église ekotia bino nde bosambela nzambe bokota lola makambo etali kolata na ngai na kolia etali nzambe te ata na priaka ti na 100 akotalela ndenge alongo akokamwa so naluki to batala bolola boyi kobima ata angene na mapambola kotikele wapi naoloba no bavérité batera bino bapaster te bamemi bino na distraction comment paster akolobaka epesanga 100 dollars ane oyo eza ya yo opesi ye 100 ozela ane yango esimba te paster akosi to nzambe akosi ayaki mpo akongola mabonza neti bona ne komi boye ateya bino bamateya oyo ya motification oyo epeka bino courage ane eza ya yo wana otomboli kiti eza rema yo kovoyage esila te okopona loboko ya nzambe namoni tiro ngai nakei kaka yo basoso basisi église kande paster alobi ngai namoni tiro ndoyi botikala malamu ngai nakei okei wapi akongo sakana kopakisa okoki tokende po te na lwenge même mutamisala molila va pumba kokisaka bikila nguba poso ekoka na kombo bonga mata pamba boye okoyeba ti okoma paster so abibo prio otali paster okangi so funge na neske alobaka ya solo paster akosi to nde lokuta bino na bino olere moko ya challenge nga kolonga nde prophétie nga kozwa na nge eza nga soki na boyi moi nakozwa lipa te soki na koti classe te na sisi te na klingi motema te nakozwa réseau te vie eza bagarre c'est sacrifier na eloko moko mpo mwana bonheur lobi eza facile ndako na yo te opolele omoni nga moto akotikala kokosa nga te nayebi mokili très bien ata oza motei na kotalaka boye
o nga na zoyoka oyo koloka te yo koleka nga na susi nga kolonga o garçon ndenge azaka boye abongaka te seka aza na misala molili nzambe miso asala na bango atikeli yo age mapimeli yo mbongo yaya nayebisi yo nzambe asambwisaka te ateyaka bato misusu na nzela motu mosusu akorekipere lokola ekole ya koteya bato sa bible atiki yo piaka na quartier anunisi yo avant apesi bapetia mike mbongo liboso otika lokola yaya moko afrenama bakopi no forsaka eza lisuma te oza témoignage to nzambe akosala mpo bi babetele maboko atiki yo wayawaya omona kokende bakopi neti mutu mo asila ngala age ezopusana oremarke ceque même na famille nani akopesa valeur ti na degré 0 kopo komosala kete mutu alingi ngai yeyo eya na kozanga mosusu limite esilaka na famille na baleki bakoma bengo na kombo piaka mosusu soki eleki meme mama abota komi kolifo mpo baninga soki etala baninga bandeko bakabelema lipapa na ninyala sotika ndeni john mwana wana tika kosala eloko te na vie nabemaka ngamba pa meme mama aboti abayele yo ekomona 9 mwana eki ofele nzambe azotalaka témoignage nazosela bato wana baza yo moko koyeba yo te me nzambe mutasala yo so okende église bamona ndenge omeli suka pembe bimba banini oza doki to amfute okoyi na famille pa manzoko oza témoignage ya nzambe akosala na suka fo oyeba vie bateyi bino mabe botexi dignité na bino likolo apresa kolenga neti ngai alengaka nini kovivre nange eza nzambe nadame te nga kolonga te basimisanga nga soki alembi nga kobenga nga nakende ntina aza seka alingi nga oyo nasalaka yango emonani na piaka vi na ngai raison na kote namoni claire oyo yanga te natalaka te oyo yanga nabetelaka tolo ngai nakoza na 5000 francs nakobomba ngo koleka moto asimbi 10 000 $. oyo bapeteke na piaka 5000 d'abord 1 nakota nakolia biloko moko ya 2000 po 3000 ekoma nakwa pina réserve kobomba nga lobi apesa bashema vie mais c'est ça la vie ndeko na te original oyo bato bamikabi nde omoni me bato ya théâtre ntango balelaka mpo na piaka omonaka te osali barole na tv tekami era malade bando pesa mpasi no na bato mama nani sauvenga président de la république talanga babola tu batondi kisasa balelela nani tala babola bato théâtre penza makambo bango open même yango bakufa avant o alelaka mingi pasi pa bato nzambe alongolaka enoki oza disqualifié nzambe alingi ozoka pasi nzambe alingi ozonyoka makanga motema pesa confiance moto asalaki yo tambola na pasi beta bakobeta oyo bayoka mawa pesa oyo aboyetika oya témoignage vivant banyama natalaka comportement banyama koma nyama oyo akoli soki abimi te aliaka te il faut abima soki omoni nyama bamemele biloko loba bebe oyo to akola ye moko je te dis loi natire banyama mais yo lela pa motu te nakolela nani nayebaki mokili mpe esimba nga fo natia elongi na moi eloko ezoboma bajeune fille na bajeune garçon kisasa orgiai na minene ndeko no moko bakabelaka ta bino te lokola komona ekende asango kangama na kombo na ye ya na ngai na député ya na ngai millionnaire ye millionnaire tala modele na yo bokokani soki etala yo kosaka soki akabeli $30 ye ya na ngai akabeli nga nzoko afa akabeli fo olanda pusu na nsima nayebi bajeune na bino tala naoloba no claire mon frère omoni vie eya bagara challenge moko avolongwa fo evesila fo ti kokufa kokoma na kimia yo moko kokrele oyo naoloba no claire soki nzambe azobomba bato basambelaka te apesi bango mapamboli bongo oyo otiaka koma nzambe na monoko boniko osambelaka lundi mardi jeudi vendredi ti dimanche et puis ça témoignage 6 ans ça témoignage asambelaka bien te kotonga na kati na paster ateyaka ye afa te afa tonga paster tokotanga na matie 4 wana yazo mningane paster alingi verse o mingi abokelaka nani feza frère kuku metango bato prier namoni otongi paster omoni molimo satana yeyo etambo boyoka na témoignage na ye prophétesse ye na prophète balobi nzoko motongi munene bete ye masolo apasi ya viko to utoko pantenéglise mombala kwa radio bimi na tv combien bature likolo ya bango baza ebele na baeglise asimika sente teke te ser yo moto obala frère john en tout cas nzambe asalaka frère john afa yawa azalaka liboma yo kobala susu azalaka nde liboma kondimeki o professeur tenga makambo eza na église oyo kende église omona makambo frère ozobala ser oyo ser ndenge ayaki ya mama mpo esimba ezalaki pasi sero makambo mabe akangakangaka mibali ayaki kotubela kutu na miso na biso me oyo ayo feza akangi yo te bolingo na boyosu ya solo nga mo esali bakanga mpe nga ndambo makambo ebe église tala fanda yango molinga na église ata ozoparla langi pembeni fo nafongola miso natala telefone eza to ekei apalala yo langi ebandi awo yo
naopria lisu moko pa nao nzambe na nga sala yo naotala okende wapi nayebi baje oyo tala obaka telefone nayebisi ngai tala nayebi so makambo par amour ndeko na nga toa na l'air moko difficulté eye lokute komi partout naba banopolele place kondima te nde bakobeta moki manye zala sikoyo mobali moko eza piakel zala na mwasi moko azala na motema kokaba mbongo nyonso piake ya wenza te kokoka te fakabela pasere ndambo to pasere akotimbela mwasi alingi nga me mobali alingi nga te akoya na prophétie mama mobali aza mobali afi na yo te alingi apesa moto mbongo mpo soko oki kopesa ebele c'est ça naloba na yo soko oyoki nga original bakabola bafamille yone se madame nga na mobali afi na yo nande mama na piaker me nalingi oyo ya solo tinga nanga tokokoma na rope kolanda badia te ote eza formalité tokokoma jeudi de madame ameka koyoka banyongo tomenga na kota sana yebisa mpo napesaka kende batushaki noko na koti bakila mbe apesa bapiste claire kaka mobali neti nga nakoma kota wenzenga moko mpo natali modele ya mwasi oyo 6000 ebeba na ti kongo ekobeba me 6000 ebeba te yo 6000 oka te eleki 5000 6000 ekomi majorité osa tia rouge asinda yo oza tia carte na ndako ube koma 6000 ya budget osala la oni 6000 ya mama na mbongo na babenzonga na ebi siwa mbanza wenza luza boniko kongo ebebi me 6000 ebebi te wenza batende na matete bonga kutu na mwana kita boliti bo mwana mke koche na mutufa kwaisa ya mombanda na 2200 kola nenge bimaka de bandelo ko tutuki te wana za influence waka mbeli palole kutika yango so propre yo ba jonga na bungi Kongo we manga mbangu tala L'Oréal ali awa ndeko nanga na jami L'Oréal ali awa o konvene nga très bien famille tala na pesa ba piste ngabo tala na sekina o me so bolinga ba jeje zo kabana na mwasho abali na mobali babili balate bibale eza trajet moulai esenga bafa bokende carburé ezala plein heure comme c'est bien na voyage carburé eza nini kolia ya mwasi fo eza sire na yo pimela mwasi makambo ebele ombonga famille na bino kopia nsima na kwatu mais kolia ne fo eza chaque jour kolesa mwasi eza petete fo mbongo oza nango ya technique mwasi mpe soko oza noza mobala mamema neti nga komeme na balonge makasi te est ce que kamio kisaki ekotaka na banda bata vitesse ekokrea accident to kamio kokufa mba memengo na mopandi tiaka 4x4 yebisaka bakiliaki bango balingi vitesse bakokufa noki ngai nataki te mpe namona accident yango natamboli malin nde kamio kizaka betre mwasi masolo kokangama na avenir alinga yo na ya lokuta na ya so kolanda pondo te lobi na koya na biloko minene lobi mpenza soso na kozoka naka de wilki bana Thompson lobi ezokende somoni mwasi alingi asilika tia eze zemi akozala na calme oganye Paris tozokende malembe tala nasekina yeba makambo omona alobano ndimanga vie eza bagare ya challenge vie eza technique kobomba mwasi eza calcule makasi te mibali mingi babi kogere basi te mpo balingi ambiance libanda koleka ndako yana mobali mosusu soko ti $200 na mwasi vita imana soko aza piaka batamboli bien zana nalobano clair mapamboli mosusu bozange eza bino te nzambe azotala mobali soko amekozwa mbongo koboya mwasi oyo atikala piaka fo baumela boye mwasi abata azomona pasi na kolambaka na mabonga pasi azosambela nzambe pambola mobali ka partir ya $50 mankime ekoti obalani mwasi oya ofele obotie bana 4 papa mwasi ayaka pa na yo mbonga malongo pese ta par bière na kolia mais soko bande finga mwasi na papa bote okotisa ke na 4 bana bakokola bien ata ayokaka te berere mibali na ote original mwasi ozi ofele sa 100 francs ozofinga na mama bota ye baninga basi bakie mabale ya kombongo yo si mwasi ofele bodise na mwasi kandela ki ofingi mama na ye matiki omo afungoli makolo botie mwana apres vie ezala kitoko na bana bosaka na vie na teyaka bino original tala soki nga na ote pena nde bateyaka nga na kote oteke oyo nzambe akosala sasala depo ya mokili asakokisa tout oyo etali mokili eza nzambe te nga na yo vi nange kochange a partir ya condition vi na omona nalingi oyo te fo nakoma boye nga mona apesa yango bikila lokola natanga te po esima nasala nini bakope etali kotanga lokola naza kuna te na kotya yango ka te mais oui parce que ça peut bato mususu atanga te naoyebisa yo mon frère mais na vision na ye azomona babiro nga moko ye natanga nga bango polele premier illettré ya Congo ye yoyo nga so na bino ezongela classe na kozonga na 5e primaire
c'est on a redoublé à 3 na bona sambwa pour le combat les rena kuna suka kana sirana be péché etikala na okanga na bandeli challenge et tout fait mais nga pona mbonga ta 50 fois otikala nango te na tanga mbongo mala on dirait intellectuel na je biso ba forme na eza kotanga mbongo ko sangate nga ko sanga na français ba glomo na kotalo kaka okotuna kaka oui non là-bas c'est tout etika soko kena na kokate mais likambe tali mbongo yo toza wapi kabola mbona moni koto 100 francs direle kisong sa challenger nga kopa mbongo ta DSN alala kate po ko benga biso na liste so na lali ba ko lekota bango moko ngoko tiela nga film ya kitoko na konimba TV la ngate mais côté ko pesa même 4 jours na kotalo ndire na gêner pona bika ndeli pesa challenger tala mutaboya ko matabisi na betaka 5 asana matabisi na mona 5 sabiso ndire perte lipa mbongo zobomba nga tana ko talo pesinga mbo tiki ko msinga na arena ko matabisi te soko zamba mengo umono kuto ba kati na biso babisi ezanga te ya lemba ozo za te nga na ko ke bana tuli chauffeur taxi ki abo lemba azonga te ya ki akema tete choko ke OK ndinga akema ko makolo 5 sa bis soki na mbina tongo sukala 100 francs mapa 4 sa bonus nzote ko ekoli premier moteur makolo na ko la bis yani na saka tura butu wapi na wela ko mat bate yo na te se comprendre challenger alali awa na liaka na kari nga liaka te pona se pesa bato na liaka nde na tonda pondo a 200 na malewa fufu a 800 yo mo se malewa on a bien ngabi na yaki na malembe na biso pembe na litori ngo ganga ni soko betikanga na bima na biku tu pondu te tande su papa mba pondu ya 200 na badi ya oui so ngabi na aussi c'est le coup tu fufu na passe tout là olingi fufu bota mai lokwa disiba oh yo boteka te na kaisa na chaka si alofanda yo challenger na ende kotonda na bite so comprendre na pesa ba piste secret nga zo ta subo mengo te pona talinga na bo mengo to komi retard mais na bonga sosu na omota nde kotonda na satuna na nuna toyokaki pe batindelaki yo convocation moko batindaki eselekaki déjà te botosu te nayebi kelekaki me tosuki wapi na convocation te elekaki nango très bien nakende kuna eloko te bayambinga bien baliesinga bamelisinga baconducteur ipeki mzamba pambola ko bana numéro 1 général kasongo tina suka bino tout ba bien à part ça nakende sous deuxième fois natalaki bango eza famille kongo eza ya biso la police boumela vraiment na ko comprendre que tolé après des amatia moko esunga biso c'était dû à quoi ezaki dia ndeko moko be abungisa ba pareil na awa akefunda direct na IP crime ça même a consulter nga ndio mona kanisa so ndeni tusina plein d'amiable na fuite bamboko moko kuti fallait pas na futa mais pona boboto kande nga lobaki je te dis pona ataka ke na misambwisa te na ndenge be mon frère oyebi soko mi muto atre libosa batu faut ça attention tant ba ke ko yeba neza lokola mafuta ko pakola batu chaka teme mafuta ko pakola so tikali mukiba pakola su na makolo te tikala ka yelongi ne pas dit que elongi na nzoto bainani lokola elongi nde bata makate ba mona rango foto tonga mafuta mingi na tola tana pakote so na bomine lamba mutako timbela azate donc inakoma kwa mafuta ko pakola faut soigner relation par tout ndenge ça mafuta ko pakola soko yebite ndoko le na TV yeba ngo makamno tout ça ka ko batam koto zaka bidunda lene kenge po soko kiko tika sango wala no polele mutu msako bengisa yo kema na ko bengisa faut tout nango bien a bengisa lingani nini pona sangwa te na kosote ndoko soko so yebani conseil gratuit comme kenge verrouiller yo lobo zaka neti nga pona kana sonité ata ba memona ba pek ngana kana sonité ndo na loko tana mikate ya mutu na yebata ko isa na ko sana soni nani na loko ta mikate ah bon na loko te bemba so se kufa na yolo so mona te ngabi pijo ko ina nzela na tela be so na pointe be kilo se ka kufa na makila na kati ngabi basale liete na tombola mutu eza ko kitanga so na tombola mutu ko kitaba mona ngana yibi na simbe na sa kingo na tombola ndio azotala so na moni bato na kosi on dirait ya lelinjo kangamu na leli tinda kuyo yo kutana marché challenger nenda ko lobaini na bina kutana cadeau ya soso ba pesinga ba def singa soso na ene biya ya kufi na nzela na ba gena lokote po masabo yanga yo chayo wana mama salai e bitana na soso na beteli batalo pangu tu to somba fufu mkola ngote o to kochele kinga tinde so debout o to kochele papa te to yi ba fufa masangu ba fufa sa masangu ata 9 est-ce que madame moni marché linga ko futa est-ce que batu bazé ebele so za pia quelque futa la pasi na moko to kufa ya kotala est-ce que ko ti prison mi kangeli so za pia ka futa la na 9 porte si tu ngami ko za na coin na makwa mwana bébé somi
so amoni saka fufu koti na porte na lamba na otaka mai wana fufu na nge tebi ko lamba mobali pasi bata fufu bayo ayoki lali elambela ye soka che fufu koti nga na bakisi mai na tagi mai romi na bimine ko ne kolo o sengote foye ba challenger nga bag tomonaki Denis Lessi a intronisé Fally Ipupa comme prince ya culture ya mboka na bango. Analyse na eza nini par rapport ya baba congolais nyoso bakosala basali ndeko nga na kotema même na baba na sumbi na prince kokanga te aloba leta mpo na sumbi na Congo mpo na pesi kaka mpo tokotaka makambo batu te Congo eza ya mutu tout le monde peut faire tout le monde toani na droit ko respecter soko violaki droit nde bakangi ye lokola kutana na Fally congolais ye congolais ko bateke o chrétien na kingandi te na moni pe moko pasteur Moïse Mbie na musicien moko pe oya biso bakutani frère za mabete tozo diviser Congo na makambo yo tokokutana na makambo awa te na makambo mususu fo tolingana ndeko banzembo mukile edifia ebele redi ya miss edifianga na banzembo na ye somo koleka tamate na zalaka koyoka ye mingi mpo banzembo wana kangati lelo na bia eza ebele toke paite na bika redi ya miss po comprendre eteinga ebele koboyaka te liboma kote ya yo me yakoma liboma po comprendre a muto mukili je te dis avec amour mon frère kozalaka parti piteke engai te risque kolo mukila ya fana na bakretien azana bapagano yo mati Jésus babomena banane baboma Jésus na bakretien mon parent de moment Jésus écoute c'est pas na matière yo sa condamnaté o asali lisumu tabambe libanga ba passer asali mabe il fallait pas le baboye kene begisa lelo e ko bondengo sali ba yebite tanto ya nzala oliaka te otali kitato sa kitoko e pa na biso nzala mobala benga $10 na boya po na bino soko ke kominga boniko bateka butu vérité yo pesa kuruno pesa ke fufalia otala mutu na kabo ete tela na difficulté à pays batu yo sobana metis okanga nzalo kwa yo te pesa na passe ena mona mutu soko tali bozoka na souci na keka na iba pona mwana oyo na ba no clair osenga ki eta yeko ya ikucho na passe na sani ya na choiter ya o comprendre ngo masumu nyose sema na mukili ba jijana npo bo jijanga et alors o asambi saka kena leta wa samsa makama batakotsa tu prison ya samo santo Ntabasumu akanyi mutu na viol tanto musaka mutasaka ngo mingi ye era zo samsa batabimi mo santo manjoko mosali munene ye na kate tumba 20 ans et moko dibana ba presse privilège vifo yeba to ya biso tu ba partenaire chaque mutu koksa rolo kosala na vinde yeba kotambola ne kenge kalkilaka agi na ya partir la fonctionnement mbongo so zo zoate kende tala ndeko na loba agi na ngaso zo pousse na fona fanda mona sa étude na zawa tina 50 ans 60 ans na kovandela nani soki na choué o lera maseke sila na sai buso bana zuli tomba te baleki baso kola baso kutanga ya bololé changer métier le funu nyoso alongoli mapeka na ngona bwaki na koti nzela voyage soko sima na zandu butiki wewa c'est kanga na memi wewa menaza mboko na poko na za kimia eloko esengi batu na vie batu balinki ngai te na kosala métier te kisaso ya nazomona bambwa basili matama lokola batu bakondi na prison osomona mbunza mbwa ebimi lokola ya mutu matu etrei na nsima mbwa uwe echangeai koma lokola mutu amelaka lotoko nzala mbwa ozotala mokona eti azoleka lokola mopaya openda mutu akobomba mutu soso aza na lupango na nge beta kokorika ozoboya kobeta atali abi ata na beti bato balamukaka 10 nakobetela na nani ye moko soso azotala bato balongwa to bakenda wapi nana kobima bafeneya 10h30 ale mbula ebetaki makasi ayoko soso somningane goigoi saka na mboka oyo apres bangana kobonga yo ozoya biyaya o mboka tala naza biso makambo proposition na yo par rapport ya guerre à est ya mboka na biso ya guerre à est eza guerre ngam na osisa guerre te bato baliaka mbongo pays basisa guerre nakoyoka mapo bata pays me manga na bango etalinga te to bacongolais mutu mutu aza na likambo na ye oyo naza nango so nalakisi eleki guerre ya Ukraine nga naboyaka koloba mpo na mokolo makambo mosusu nasengi tala yo so senga liwa foke tala nga nasengaka liwa sa nasambela so naki alife nakende mpo pasi ya kongo na alife nango monako ekokani pasi ezawa te yaya pasi ezawa nga nalala na butu nalali mpe na kati ya sapongi me nangi nalala susu na situka na okufa te nzala okangi likofi eboyi
Ok, quand on a pas soulagé dans maille 2 litres. So baliki vous monsieur le quoi bidon kukudu. Oso kutana makambo. Tala, on dit Congo yo. Oh mboka mo so okoli na Congo. Koko na Congo ça quoi 50 ans de prison. Condamné à mort. Tozo vivre na manka. Mboka moko mutu to tambola na souci le quoi ça na matanga na ndaku. Ko sekesila. Ko ya munene na Congo fo melango kisi. Et puis, si on met les kisi, il faut tout ça, la bongo vimba. Tant qu'on vimba, tant qu'on monte, on te voit que babola. Eh, Nzamba sali pour les mounen. Il y a un moment où il y a Congo na ordre, il y a des ordres. Sans la logique, on couvre dans le pays. On mani baninga, talabisango, tozana bakakoba, tozana plan, tozana oui bakombona. Tozana bazin, tozana cuivre, talakutu baninga bazai okukufa. Yonga na kakaneti Congo se poyo ndire mboka, bako pikwa manyoka tondi toke. Ndonga viva. Oh Congo c'est bebaka. Donc iya. Oh boya. Quand tu vas au Congo, tu vas babola Congo, ba ita Congo yangani. Yo. Ko ya Congo lende ngambo, o lisuma. Mboka moko bana batonda ka te. O mana voisin ze bana te, mbisi neza na moto afungani mufini ku sa tu na yo. Osenga ke mungu ate mazo tu na o super kangi ya yo. Ko tu na kana demi finale na lukaki ba sachana pelisa moto zaki. Yo, bat bakole se baninga na VC. Dans la na ba VC. On dit méchanceté boy. Na binote to kutena lopango na pesi mboto tindelanga bana so fufe beli. Oh, batina na français pour moi nango bien. Regardez papa image, papa. Oh. Bana ngata. Finalement c'est quoi dit? Ngo saka na batu hein. Talanga comme méchant. On mboko so ndi logique aussi la matama ko kamwa. Bango ba imunene meyoza na mbongo. Nga par exemple nga ezanga. Sakana ato za kamare kutalanga fanda wana jo journal ko defelo nguba desa na longolo ba poso na chelo na sana mbele na simiso telecommande na TV na balole liyo yo vandelateur yango salo ko sa tike psoto dame po yaki na plan ote yo boboto na sila mboko bato zo kutala na te so comprendre na pesa ba schéma so yo kinga original ko ya biya ya te mboko faut contrôler Montréal fidèle téléspectateur kitoko tozo chité tokomo koma presque na suka mate ya boyende sengeli toyoka rate poto seka mais toyoka to apprendre nini photo sala pour to se positionner na vie parce que na mboka o tozali ceux qui olingi ko se positionner te vinde yango ko peso position o yango elingi donc to linga te vie pesa position o yango elingi ozo na mingi baza ko échouer parce que bango mo ba se positionner qui te vinde pesa bango position o vie elingi soko lingi nature te nature eko memayo le lingi il ne fait pas sa position en nature pasteur John to comme na suka le bana ya suka ezali na bateli te libona so ezala ke na lela bango tout fort numéro na ka 084 75 18 112 nzela ko bonga buka mapeka soko boy humilité au moins na clarté on appelle ça clair ko bonga musunza mako chela yo ememi lichone bandeli soko boyango ozui raison mobimi piaker kota na licho ba se kamena suka bako changer langage ndena ba ne bandela ko bonga musunza mako chela yo oza témoignage ya Bible saba simba Bible atiki on a pas si ole kana kwata ako kabelo jeune fille 20 ans makabelo bana 3 tata oya ko mono tina te acholi njoko za dibala mususi à l'aise même moi c'est vierge azo été mais quoi la formation vie na le vite na appuyer nzamba ko tindi ko sa classe akabelo na famille ya mabimelo chèque atiki baleki ba za diplôme ba na misala avant ko kende ko talaka bango ko banana ko pesa respect na piaka tisuka mususi ko na maîtrise si la bengo na kombo koboya te triaka na suka parce qu'on a dernière minute kinding remplacement de fréquence wenda bonga na jinini wenda bonga na match temps wenda bonga na penalty 90 minutes a tiabete 30 minutes à prolongation a tiabite na tiro bi wenda angindi na l'air ni na komiko kwa lembi simanzamba sa asali to ngina ta prolongation zande maîtrise au kufite zala les deux sans comprendre yango na oteaba bolo ngala matia ba passer ba pesa kabino ba faute ça ba iba likamu we na tricot lemba yo kena mfutema yo ba bloquer mauvainement batei wana ndebo baby seli nzambe mission pa bandimi e bela bato bazo sambela te pona batei yoyo batei ya méchanceté bolingi mbongo sabo encadrer bato so moni mtu na mbongo kaka ba feler nyoso po piyeye o aza pia kata betelo likamu na zela le kana chaudière yo pena batei ya kota kuna to yebi bino na ba no polele mon frère distinction côté trop c'est na kamanzambe ba comme ça makamu pepe le bongo etikele ko zandenge ni loko batimbereke bandimi balingi nzambe pona piaka roba me mona vérité bache bango mangbenje
piaka nyonso eza mfutema te piaka mosusu eza kigoyigo ya mobali na mosusu babi kokopere te azwaka batelaka te na te so naloba nini mpe eza na mikakatano to mponaka misala okoka moto maladi sakana oyo mboka nao bana polele omoni fi biso tosa bulo yango oyo zoba aza te oyo akufi te oza yebango mpe oyo awumelaka na pasi eza témoignage mikolo esimbaka azalaka na kimia koleka batutu oyo te kolia po koleka ya ntongo malgré to awumisaka na nzala elalisaka bien merci kolia ya pokwa eleki ya ntongo parce que na pokwa soki olie bien yebaki kolamuka mpe bien na ntongo mais soki olie bien na ntongo na poko kolala nzala lobi na ntongo kolamuka na mama na femba kolamuka na mama na baproblème na veut dire kitoko nango esengaka mingimingi bolandaka biso eosala bien un mot mpona chaîne na biso totonga Congo te totonga Congo nzambe apambola base na lela bino tu fort bosabone bolaike bokotakota massivement chaîne yango oyo bokozwa batoli ape ete makambo ebele eleka awa nangati deuxième fréquence soki bokoya na kopesa bino soki okuri ya kovivre ndenge nini nga na kote yo te satan mfutema te ranki na nzambe na ya satan kote banda ozala te sala rod batieli yo sisa misozo zonga na te sozo comprendre nde na kote bino soki ochallenge nakimela wapi technique nini na kovivre natambola wapi nabatama wapi nde yango nakanti merci. Ok, merci mingi na bino nyonso batu bolandi biso totonga Congo yango yo bocha Pierre na bino bocha makanisi na bino bo commenter bo like bo tindela biso ba suggestion na bino toza wana pona ko sangisa makanisi to sangisi ya bino to sangisi ya bato ya Londres to sangisi ya papa Kimbu to sangisi ya bato nyonso baza bolandi ozali kotala biso totongi Congo ndenge kaka nzambe atinda biso to luka information to traiter information pe to diffuser information. Big dédicace na yo moto tali biso bidon nyonso tali biso botika malamu petit na ngai miel na Paris petit na ngai Del na Turquie bino mbale boza ba jimo bo salaka ndenge to yokanaki sinon check portez-vous bien.